Congo diatotila lisanga ba diaspora congolais oyo e kambamaka na maman présidente Yaya Kouyalu Bakembisa na objectif na bango ya ko promouvoir ba valeur africaine na mate na bango ya tozonga na bokoko na biso poto ya mingi ya bapaya. Après komona na bilili lolenge nini bakuluna bazali ko nyokola la population quinoise en particulier na koyibaka na kobomaka pe na kozokisaka bato basangani na makanisi pe ba moni ke esengeli na bango bakita Kinshasa po basala ONG oyo e ko permettre na bango basangisa ba jeune délinquant nyonso. Na boende la présidente mwana ya mboka ya solo Mama Africa a futi biye na e direct Kinshasa a kitaki kuna na changu wapi pai a komaki penza na masina a sangisi bakuluna pe a 8 ans ya ko expliquer bango vision motif pe souci oyo lisanga Congo diantotila ezali na yango depuis poto à travers ONG oyo ba ye ko créer pe a tunaki na bango ba yebisa ye pona nini pe nini etinda bango bakota na mosala ya kikuluna boyo kai na bundela mboka batu ba yeba ki ba valeur na biso donc yangwana na penser ki na bino pamba tende to yaka bo à chaque fois mona baloba na biso ni baloba na biso bokeba so bo tambulo uti poto yefo tambulo kaneke parce que na bana mabe baza bana wana bakata kabatu bana wana bayiba kabatu bana wana basala kabatu pasi ngasi ko yoka biloko wana matoi na ngate mana linga mboka na ngami na linga vraiment so na ki na pouvoir na ko si sa souffrance no so na mboka oyo siko na bi me bana wana ekoza ne loko moko epusa ba basala makambo donc nazana soutien motote na sima na nga palo bananga keke kanga bana na bosala bango boy non ezaka ngai moko na moninga na nga ko mona yemu ya makapai nde azana man yende mutu yokana ki na epoto sunga tozwa likanisa osala makambo oyo donc ngana ekuta na bino pona ke to solo na bino to sala eloko moko na bino oyo ke botika kolelisa ba mama ba tata bandeko na bino ba yana bino basi mususu na yokaka boyibi telefone mususu akati mutu mususu asali mutu boye donc esala rapasi makasi nande biso tozana libanda koyoka ba makambo wana esala rapasi na tourna bango bazwaki bango moko maloba moko na moko pe ba expliquaki à cœur ouvert nini etinda bango na ba pratique ya mabe oyo ndenge bango moko bazali ko avouer pe ba sengaki na ONG asalela bango nini po batika kikuluna boyoka bango comme tout le monde obi ke musala de zamza o son ONG de musala ya ni OK mère na bisa karachuru ba wambi take ba ebi ke bana ba sa mabe elo mo boye pona bana ba tika mabe ba on ba ko takifiti ba ba o ozi ba mo pa ni boye seka ba linga bana batu basala mabe ba o ba mingi baza bakuluna pe bazati yapi na badu musale zati nezi musale zati ya kutena mtu na butu akobotu leka kata o bakangia bimana eka ko kuma o ya machine ta bakanyu super famille na mu nezi badu musu olia kana te bana to tipo ka bakipa ote na famille na bino so kana mona munelo gotika generation aita bana bakuluna ya bana mitia mikolo pe na présence maman ndenge otala biso elo parce que toluka basunya bo depuis kana c'est de son bangote tozana ebela ba maman ko to baluka toujours biso sala mabe po on va sepela kana si mabe na biso tozana posa maman atika biso te ida zana ngwa ke na tina suka tozama 4-3-5 nyonso o maman ko se biso sala asa ba siège ne ko to esunga biso tozama bana 3 ki ba classe to ko ba université po na tanga na za diplôme c'est sala eleki Moussa les athées. Moussa tous ara Moussa vivandara na base ya rai ko solo 20 heures ozo ndako lali ton po ba ka bongo mécanicien et que sera toyiba to sala mabe to mela ba whisky ba makaya ba biloko bongo ba on tika biso ba rola tous aba na yo sunga biso tina suka eza première fois mais ala ezamba liso mais eza ya suka ki to apesa na yo makasi kasi esengeli koyeba ke
likanisa kosunga bakuluna esuki nango kaka na masina te. ONG oyo ekotambola na ville province ya Kinshasa mobimba kasi entretien na ba oyo ya masina elekanaki kitoko makasi. Pe Mama Congo ayokaki préoccupation na bango a noter pe alaki bango cause solution favorable dans un proche délai azonga nanu na Londres pe basanga na bango nyonso kuna pe bayeba nini oyo ba kosala pona bango pe na suka asalaki appel na bato nyonso ya mitema malamu baya kopesa bango maboko. Toza ana avenir Lundula mabela ba samurai donc ba mo pena ba bi oza mabela ba samurai donc awa toyaki o bana na biso to benga na kombo ba koluna toye koyoka posa na bango pona nini basalaka ba biloko wana mingi baza mayele na moto na ba famille na bango baza pe na ba mama lokola biso pe na ba tata mais pasi ya kozanga ba misala ya ba parents po etili ke bana bakota na makambo nde toyoka ka penza na bapoto toyoka ke bakuluna bakuna openeza de sika ba siège na bango ezalaka donc baza penza awa mais siko na minute oyo ni to sengi parce que to boy souffrance oyo continue na kasa to bona nde to yaka biso nyonso to banga bango ba okanga yo ba osala obo to yebi ba histoire oyo to lata mawa bandeko ezali ONG oyo ya kuyalo asali pona osunga ba jeune na biso pona osunga bana oyo nyonso batiko bima na balabala batika kokanga baninga batiko sala ba mama bato sunga ba jeune fille pe parce que ba jeune fille pe baza risque donc parce que to bazana ba yaya boye donc bato ba protéger bango bazati alors soki bango baza bien traité ba protéger pe ba o bazana sima na bango donc même ata bana mikebo bozomona tango azana kanda lié te obima libanda zokola na esprit ya kosala mabe parce que motazo kipé na ndenga bien azate ndeko o toucher na histoire oyo comme ça au contacter biso pour to sungana parce que makambo eza na ba quartier c'est ça ka awate na venir ba samouraï eza kaka awate eza ebele parce que bana baolata mabeko moto kipe bango azate donc yango to yaki awa na makambo to ye nango bongo nango kuna na ba image to lakisa pona ke to sunga bana na biso o mona za toucher na histoire o ko banga te contacter ngai comme ça to yeba ndeni to sala pona venir ya ba jeune na biso donc yango na yaki nango pona oloba na bino ato na masine esika pena baloba siège na bango ezalaka donc bakuluna nyonso donc siège na bango ezalaka nde awa Congo oyo mboka na biso esengeli penza pe tolinga yango kasi esengeli na biso kotikela leta mokumba nyonso te kaka ndenge mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki pona année 2020 action na action pe alobaki lususu esengeli na moto ya motema malamu oyo azali na makoki asunga pe bandeko mosusu. Merci Mama Congo ya kuyalu bakembisa na motema na yo malamu pe longue vue na ONG na projet ya motuya oyo bozwi yaboye et servi biso d'exemple.